implice nanga na yambi nakoko benge nani papa Serge nakoko benge nani na yambi icône ya théâtre na carrière nangai na yambi déjà icône ya théâtre na carrière nanga parce que lelo so nazala posa ke luka musala quelque part ba singa la kisa CV na ona la kisi CV nanga o yamba ba grand ligne ya théâtre déjà papa Serge icône na gagné déjà implice puis on mona que papa o azala ba valeur rebelle biso lelo to ngako défendre ba valeur ba tse mutu déjà kufi azali sous invité to ko défendre ba valeur ne kota za na cimetière kuna on mona te ke na milito mutu boye o défendre ye to défendre ba valeur ba tango aza vivant ou vivante to défendre ba valeur na bango natali film na biso papa Serge Nenga zana a rataka rôle te ezanga tatina mais lelo fingi si pas Zuma na fingi pas nani pas Zuma ta ba propos Zuma ye na papa Serge azal nani est-ce que ta papa oya boti Zuma ana valeur à papa Serge ata papa oya boti Zuma ana valeur à papa Serge à comité ata na linzaka comité vraiment ata na linzaka comité parce que papa na sako azaki une autorité ya kotangisa Zuma classe alunga lo bateke na kende ko futa Minerval na université Minerval na université za la raté kuna babenga on ni au bordero Minerval na université ezalaka te na Zuma oya iloba na biso akenda ko futa Minerval na université ezalaka te Zuma papa Serge amuningano te to yaka te ke YouTube ye sangisi biso to sangisi pondo na madesu to bengango tsaka madesu Zuma liwo kotisa papa Serge na niveau na été voilà ce qui n'est ya lobi ke ba tchenga na tableau na papa Serge akoko jouer te ba vi ango pe ba lembi yo papa Serge Kofi Olomide ya théâtre génération nyonso ayaka papa Serge bossa papa Serge ka lobi ke akita mwana akita katina niveau ya tegra o imaginer papa Serge akoka akita katina niveau ya tegra Zuma na tableau na papa Serge gaga pa maza jita akokota la ta papa Serge te a jouer na papa Serge place ni Zuma yebi sangai rôle nini o Zuma ye a jouer penza a incarner rôle a cartonner eza wa parce que ce qui Zuma ye ba ki théâtre azaki na succès na théâtre ayana monde ya ba chroniqueur te parce que eza no di ya nini autant la papa Serge aza icône aza valeur makambo nyonso oui eza rôle esengi ba jouer na Zuma mais yo ya na TV lobi ke papa Serge aza incapable ya ko jouer liboso na yo mais tant yo loba ke papa Serge aza incapable fala ba ke tengane na banoko ko jouer na papa Serge te bano banga papa Serge aya loba vérité ke na baneko ko banga papa Serge parce que papa Serge ndenga za o banga Zuma lokona na place ni o papa Serge ko jouer na Zuma te à logique des choses normalement la logique des choses ce qui papa Serge a joué papa yo mari a joué papa ya Pierrot Ndombasi a joué papa ya Belvi Kandi a joué papa ya Mimika Bongo a joué papa ya bateau yo nyonso mutu le kwa Zuma penza na papa Serge ata yo moko o ma te na bateau pe ba o commenter na vidéo ya Zuma c'est que bino nyonso boza ba sans valeur le kwa Zuma juste question ya pamba mais ba Matissa Davina a pour miniature 2 mois mais pas yo mo po mo ngo te ke nanu comment papa Serge mo pe mtaduki ba attaquer comment que no confirmer que Belvi aza patron nga Bianca to vivre en assemblée ngande na zaboy papa Faustin Ngombo aza patron ngati te parce que ce qui papa Serge alobi que Belvi Kandi aza patron na ye patron pardon où est le mal mais bato ba calculer batali papa ya niveau arrivé à papa Serge na Belvi à quoi l'excellent ndenga kimete papa Serge ndenga zana zamu ta complexité papa Serge a fait exemple alobi boy boke ko loba ke biso mikolo to gumba mela mwana muke mikolo na ngwaza mwasi a fait biso exemple premier ministre o diriger Congo le loza nani mwasi kengo wa dono na mama premier ministre baza âge moko agumba melakete apesa ke ba valeur te apesa ke ba respecter c'est normal papa Serge za na chaîne YouTube wa kota ba vidéo te asala wapi na bela production te na za patron na ye Belvi to vivre ensemble au point bravo to vivre ensemble au point na mona ke réalité yango vérité yango olingo sala ensemble ça ba ironie moko bo soki papa Serge ya kondima ke Belvi za patron na ye bon ba papa elle ko patron na bango za banani mamu te ka patron na bango te a patron na ye bon to tcha siko ke Belvi aza mwasi
Belvi à moi c'est papa Serge alobi ke Belvi patronne na yeba moni mabe bo yemo aussi yemo zuma alobela nan si la patronne na ye nan si la et censé zoba donc makamba oloba ami ebité alors pour se contredire yemoko si kuna minito papa Serge alona de ana théâtre to benge icône to benge vieux Goliath to benge ba kombo nyonso ya valeur o papa Serge asali déjà lelo na théâtre zuma na théâtre asali ni oloza ata responsable na lelo za irresponsable mibali ya lelo bango nyonso bazwa conscience ke nga fona bokola bana zuma mbongo latikela bana bali ya matembela kena kosomba Carolite na Stratler achachoka telisati libandi ero ya Simba papa Serge na place nini vraiment et pourtant aussi mais na place nini ce qui en tout cas là je vous dis la vérité oh toucher papa Serge to ya mabe normalement asa exemplaire un exemple à suivre vraiment papa Serge nenga émission on a polémique eza place nini abi place o bo mona nga no jouer te seke babenga nga tinga na problème na muté et na place au ça oye ba peto banda na ye wapi to kutana na ye wapi ti o to komi lelo taka o imaginer papa Serge aye pa major na sima ba madame Bellevue malgré yaza mukolo Bellevue papa Serge o loba na émission lobi ke ngata ngana ye ko jouer nzonzi première scène na nga na jouer na via vraiment so totali papa Serge na via to loba te ke via mukolo papa Serge to loba peut-être que papa Serge na mukolo via peut-être ba koza ba âge peut-être que papa Serge za koza mukolo na ye mais papa Serge o loba ke nga na jouer na via première scène na nga ya nzonzi mais première scène wana na jouer na via bakata nga ba couper plus de 6 fois major kuta silika mais ba Bellevue na ba via ba ndai ko bendanga azape o yaza lelo Serge aloni pe pour nani na reconnaître bato ba bendanga te na comme sika naza vraiment so na lobi lelo ke nga na monde ya ki journaliste na muta kochanga te avant de parler faut bien réfléchir yeba pe loni no luba mais kaka zuma wana kaka tozongi boye o mokili mobimbi yebi ke muta bomi théâtre za SB batutu ba yebi ke muta bomi théâtre muta sali le théâtre kitati na niveau ya César Sila mais lelo ko yoka zuma yebi muta bomi théâtre za madame Bellevue Zuma franchement Zuma yeba te loni na ça eloko ebomaka d'abord Zuma manque de sagesse OK manque Zuma sagesse babota manango intelligente ba prendre en école mutu za sagité oti ko ça le côté na vie normalement total lelo ya Zuma na kikala ya Zuma au préféré au wat parce que madame Bellevue aloba ke oyo père des enfants ana musala musu asala raté malgré ayo jouer théâtre te na te misaki ata lokwa nzeta drapeau soda azorata ne fils que fils ata $100 o Bellevue to jouer figurant au jouer $100 azorata $100 ke bokola bana le contraire madame Bellevue bana osa musala punda bon on est bana opesa Zuma ya kochela choko tina libandi ni to ne naza botemba ba fingi Bellevue nyonso nazaka na posa na mona ba opera ke baza belombe ba matisa Bellevue na ekulusu ba bakaye penza ton dit que te Bellevue baissé bat Bellevue hypocrite Bellevue makolo poussière Bellevue lesbienne Bellevue mta osala ba cabale Bellevue mta osala bo nyonso peut être kufa yenda tombo maliboso ba joyer ba côté na stade des martyrs ba bakaye le kulusu po bango miteme kita skol écriture ya Bellevue wana ba longola ngo e pa Bellevue ba pesa bango so ba okoka bokomi na ta vidéo bokomi na ta film mote ngai na osena na bagag mais bo cha munoko bo se comparer bata bagag na bata ba film esimba te elo monga na loba ngai na posa producteur mo fabima vraiment batie madame Sila batie madame Bellevue ba botoli bango ba téléphone te oluka makambu te ezali kamba ko koma tala président Junior ndenga o koma kuna ta kufa ya français parler eza écrit azana amuta makelele te yo yaka toni sata stade de Martyr na oloba ke otonda tana okosoa oza capable de osoa na stade de Martyr mobimba mais lobi ke ngana za ngana ta osoa na stade de Martyr mobimba te nazaka na ta ya osoa na papier na biki na papier duplicateur ce que to sende ezali kamba personnalité na choko na mbongo nyonso ya otela choko tina libandi madame Bellevue wana jouer ça ya ta soda garde corps atemi lokwa soda molongo banda bande la SB mi 600 nyonso ti ya libandi etelema na koloba bapesa tableau place nini namona te bapesa tableau place nini lelo oyo po ni ba oya na confusion na théâtre muta tomboli théâtre lelo c'est Bellevue kandi la patrona normalement
muta tomboli Belleville tomboli théâtre lelo c'est Belleville lelo bato nyonso ya théâtre baolinga Belleville parce que Belleville yena enveloppe akaki normalement bango baolinga bambota likasu amelo sololi hein baolinga bambota likasu balingaki Belleville pe aya na système ya mbota likasu bagenge bavalobi te bato nyonso na obenga baya jouer baza ba responsable faut na pesa bango caché na bango abie baotangisa bana na bango baofutela bandako bango balingaki Belleville alanda bango na bambota likasu yango moni ke eno nyonso ekota siko Belleville kanda lakisa bango ke nga na meilleur nga mtu na simbi écriture na Congo ata bokiti bomati nga nde Poutine likolo nango tosendeli. Merci. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de pays, ça dépend de heure, place, surtout vos amis. Tout l'ingarabiso, biso peto l'ingarabino, vraiment, d'ailleurs, on a banda qu'on a bino, toko takasa audience, ou yamrabiso, vraiment, na respect, et puis na, et ça, rabiso, ça, inam pifo. Merci beaucoup, na notre autorité morale, Poutine de l'écriture, Belleville Télévision, Maman Morote, Maman Ray Goshi, Babi VIP International, Maman Mokondi, la reine mère, et Walande Belinda Kandi. Vraiment, liker, commenter, s'abonner, et ça, la biso bien, biso, brozon, la chaîne Mibale, brozon, la Kilelo, Faustin Gombo, et puis brozon, Penamon, la Soukaya, famille Libota. Vraiment, là, je dis un grand merci à Dongolé, Sanzamba Versassin. Un grand merci à Odette Lessa, Maman, la Leciline, et moi, ça ML. Merci à Niki Lessa, Mifile, ça monte ma papi. Irène qui a louta monté ma Richard. Un grand merci à Nadine qui a louta, Jocelyne qui a louta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adajo Lubanzado, Turquie, Luanda, Turquie, Paris, et Païwa, Rose Mengazali. Un grand merci aussi à Bibi Chmousou, Maïpo, pour décoration. Merci à toi, le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à Mamie Tadine de Belgique. Merci dans la grande H, Maman Sakina. Un grand merci aussi à la maman chérie, à moi aussi, Maman Claudine Bokatola, Maman José Lusadissou, Maman Aniba Super, Maman Aningo Yamputu. Merci à Maman Ewin, Papa Godard Eliko, Papa Alengui. Un grand merci à Maman Gina Mabiala. Vraiment, dans le plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec Pamela Matondo. Déjà, et notre lousou, le papa na Victoria, moi, na Star Azastar. Ma biso, ceux qui ont le même langage. Au Fongola, mon entrée invité. Déjà, je dis Pamela, bonjour. Bonjour Bianca Zanga, bonjour la famille Bota Mobimba, famille Bota Oye, famille Bota toujours en avant, famille Bota Tolaksa, Tolika, on est belé. Mingi to consommer film la biso des docs. En tout cas, 5e épisode de Ekota Lelo à partir de 16h30 déjà, beaucoup na belle production. Beaucoup de consommer film la biso des docs. Bon, mon pas personnage Oyo. Bah jouer na film en tout cas boyebi ke Maman Belleville vraiment kota ba film ye a ratakate donc casting kitoko film kitoko ba site pe kitoko film epezo kende world ndenge ka to mesana c'est bien moi votre humble servante Pam Matondo autrement dire la star Maman qui a famille Bota la fille qui dérange défenseur et sûr ya Belleville candidat patron qui est Poutine de l'écriture. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, Maman BBC Djema la maman qui dérange, Brigan Ngoma garçon Paris, Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa Samon Konkou les nécessaires. Mayaya chérie na 4 France wana Jeanne Mboso que chez Sali, Nicole Makalou moi si ya bébé et Frida Konika mère double na père double, Gilles Kapende na 4 à Bruxelles wana bambote na bino ebele. En tout cas Bianca Zanga, merci beaucoup de Vraiment, merci. Voilà, là je dis un grand merci à notre président, Junior Mouabou, Appelko Oye, Papa chéri. Vraiment.
l'homme intello. Vraiment. C'est notre président. Problème. Atika mutu talanda partout. Donc faut topé ça qui ba valeur. Bato ba finga président junior bo wa bonaye ba te est mi tout na bino esalaka. Topé ça mutu na mutu valeur na ya en tout cas. Et ça là vraiment bien makasi. Voilà. Et Pamela Matonto betano le solo film na biso 4e épisode des docs des docs en tout cas vraiment dans la partie où il y a papa Serge tu veux batala passer solo to ya mami alors c'est la guèche aux prières azo prier les guèches azo sala mo nini ndenga azo parler par langue to ebité prière wana c'est solo to prière eza mami. OK, merci beaucoup Bianca Zanga pour la question wana. Lelo ba pasteur baza deux catégories. Ba o ba osambela nzambe ya solo na ba o ba yo luka base. Ba ya pour intérêt na bango. Ce qu'on a mis to te ma film ezana on a début 5e épisode de Kota lelo. To yebi na mo face ya pasteur patron te. To bi face ya papa Serge te. Est-ce que aza faux pasteur to aza vrai pasteur? Pe ko mona esambele liwana. Nesambele le gesho pazana baduti loko les okota loko ezobima omoni moko be ezomona kuna pasteur na biso patron papa Serge moko loko ba ventir mo boye mo continue nzambe ya solo donc to consommer film vraiment ezala bien côté de to ko découvrir est-ce que pasteur patron aza faux pasteur to aza vrai pasteur parce que lelo to lobake madame Benvi a édikaka masse azo édiquer masse a édiquer société azo édiquer ba foyer ba lelo biso to pesa terme internet est comme Android monde ya vitesse ba pasteur oleba ya hotel ya biso liloba na nzambe lelo nga za ke toné ba pasteur pe ba kota na monde base o imaginer pasteur par exemple na pasteur aye autuka muninga ne pasteur aya pe alobike makambo no lobeze ya lokuta malingi kaka be sa réputation muninga ne pasteur ya obebisa foyer ya pasteur ya obebisa église après 2 jours 3 jours lego ya senga pardon parce que to yebite mateya obino bote ya biso bandi et kokota te parce que ba pasteur bazala exemplaire ce que zui éducation na ndaku te aux éducation école aux éducation église ce que école ku te zanga na problème te église il est comme bon appel d'éducation au moins mutu mususu aya pe témoigner que ngala ke na nga liso église te l'église ba bengana nga bit ba bengana na église zanini peut-être yebi réalité moko peut-être pe pasteur alingaki yo pasteur alingika azaka na posa bimana yo mais soko ye au lobby devant tout le monde l'église bon ndima to ko c'est pasteur makamba mais yo la pasteur oza ba conscient oyebi vérité ke ngane na za bon makamba na lo beza réalité que na ya l'église nazala maltraité na ya l'église bandimi ba olinga ngai te na ya l'église ba humilier ngai pasteur abenga na l'église na vana na ndako pe lelo prière à makasi ezaka prière ngana nzambe to sambela biso mibale na kende église te mutema na ngai ka ngana nzambe bato bayebi ebele ba oke tondisa baba wana na église bana ba réputation nini bana ba éducation nini makama mabe tondi pa na bango en tout cas to landa film ezala bien makasi moi madame Belvé abina papa JR aza mobalo nde ya mama étoile madame Belvé abina papa JR aux gens ko contrôler aussi longtemps ça il a moins sur le côté moi sur na droit ya obima yo sala makambu nyonso parce que yo za incapable aussi de moi sur ta lipap et aussi maman sur ta kabelo ce que moi sur abimé ça le mutu ma passeport ni pour contrôler moi si na hôtel pour ça il a moins sur le côté OK madame Belvé ko vous en a raison ou ko vous en a tort par rapport à quoi lelo surtout biso mingi trop mingi na ba africain omoni mundele ndenga zana mundela ko linga moi si pour na mbongo te moi c'est pas linga mobali pour na mbongo te balingani amour na bango poli na bango ya bolingo basali mais biso awa to linga ka mobali pour les meilleurs et pour le pire voilà Dede pire wana pe elekate pour lelo tout ça basi moi si mon côté au supporter mobali na mpiaka pendant 10 ans moi si mon côté au supporter mobali pendant 10 ans na mpiaka et moi si au supporter mobali na mpiaka pendant 10 ans a oza da 50 ans mata fille à 30 ans yo mobali ya mpiaka a supporter yo une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans au kokate akokate mobile faut na capacité nyonso mobile faut capable ya nyonso mobile soki oana mwasi na ndako mwasi faut se sentir à l'aise naza mobile na mobile lelo ba mama biso akaleza ika abwaki ba arabi na ina mutu ake église lelo ba mama bakoma chaque samedi faut ba bomisa suki na église pe dimanche ba mona kitoko siko sombela ngani plante ni li papa bien ni li puta kitoko na supporter 5 à 6 ans 7 ans 8 ans moi ça olemba ko basu aussi peut-être c'est ça nini ako basi musu ba trichaka omona ke basi musu ba tricher mais basi ya mayele mobali nanga za na eloko te
nalembi supporter 5 à 6 ans te nabime nalukata bacamarade nanga oyo baza mpe bafemme marie mibali na bao balukela nga ta mwa mosala mo boye nasala nini napo mosala soki nakomba oteka mwa eloko moko basi oyo nyonso baza makasi ya commerce te soki mibali baosala te etinda bango ka basala bumba etinda bango ça c'est vrai parce que yo mobali mpe soki oza dire te oyebi kosalela mwasi eloko te mwasi akomo matela oyo oza mpe lisu na droit ya kocontrole mwasi te oza lisu na un mot ya dire te omoni mabe sikoyo ya makambo yango ezala wana mobali ifo asala effort azanga nyonso mobali azanga nyonso mais ifo azala nano autorité devant mobali devant ndako na ye devant bana mobali azanga nyonso mais azanga ta 10 francs te oyo akotikela bana chaque jour baliaka ta matembele pardon eza valeur mobile mais pas mais au moins ngote eza pe na mibali misusu charge ya responsabilité boy en soi boaza na ina ngote eza ke amona ne pe mbonga simba mbongo mais responsabilité boy et surtout ba mibalo au jeunesse ne mobimba basi batu ba no salela e et comme la maman comme irresponsable nazo koka comme responsable te na ndako ne atika mbonga kolia atangisa bana sala bo pona mutu na mbika ke Jeanne mtano la tanga Marie Jeanne mtano yela ngelamba nani ba no pesa ngeloka kolia ozomona kasi se mibali mabelo kwa ngande na zabo mobali nyonso oyo leka na nzela na ngaponga na kabela ye ale alaba po mobali o pa mobali ya solo lingi mwasi mobali ya solo pe o alingi mwasi ayela ye mbongo mobali wa poser question ozwi mbongo wapi lobaki oza na famille moko riche na mwana président na mwana ministre c'est normal na kokosimba $100 200 nanga biso nyonso o bambolombolo bambongo ya pasi ya baparent baoluka baliesa biso bafuta biso ba $200 na ba $300 na oyo pesa ko na ozwaka na epa mibali mosusu normalement comme mwasi wana ko encourager mobali ke mobali ngam tuna bana osalele nyonso ata to komi na ndako mobali azana droit osalele te mobali mwasi wana sala mosala pesa la bongo so bozaki ki makango tant de jours comme marié mobali faut comme responsable en fait normalement faut comme responsable mibali on nyonso bazaba responsable na ndako te basi babanga bango te basi babanga bango to mona ke comme tina niveau kutu na mwana oyo moboti bango te okote na mwana te biso papa to kipa papa te to banga ande mama parce que papa aza irresponsable papa zanga nyonso mais faut la autorité na yo vraiment zala pe wana menga zana ke te ngande na zabo na ane loko te na te loko lana ta bakamara na nga sima na zo ata 5000 o bana nga baza capable olia matembele so zana droit makambo wana no za futi ozata na valeur place monte okoma tina niveau moni mwana te mina makangu na balabala oko loba te osala ngani oko loba te donc il faut pas la responsable c'est normal voilà merci beaucoup vraiment film na biso yango wana en tout cas beaucoup na bela bo consommer des dogs bo consommer les chiens film na biso yango wana to yeba te les chiens za nani en tout cas vraiment yo nom to koti na bela otali film te ozela nini ko total la 5e épisode de kota lelo en tout cas likez émission commenter partager ta l'émission yo partage kokanga émission pour na moko te katela mama kulutu mama leki pesa mutu nyonso consommer film na bela voilà Pamela actualité ka ndenge benga biso ngana ebisaki yo ya Pamela émission no sali bakoya Pamela opesi nga raison émission émission bosaki na papa Serge et na ba propos papa Serge alobaki Belva bengaki yaya Belvi papa Serge alobi Belvi aza patron na ye et Belvi a considéré qu'azaka na ba respect ba casse pas na ye lelo ba ye. OK, merci beaucoup Bianca d'abord pour la question wana tolobela ba valeur en fait ba valeur parce que ngane na zabo lelo na monde ya ki journalisme na gagner un plus na nga na yambi na koko benge nani papa c'est na koko benge nani na yambi icône ya théâtre na carrière na ngai na yambi déjà icône ya théâtre na carrière na nga parce que lelo so naza poso ke luka musala quelque part ba singa la kisa CV na ona la kisa CV na nga o yamba ba grand ligne ya théâtre déjà papa Serge icône na gagné déjà un plus puis on mona ke papa o azala ba valeur ebele biso lelo to na ko défendre ba valeur ba tso mutu déjà kufi azali sou invité to ko défendre ba valeur ne kota za na cimetière kuna on mona te ke na minute mutu boy o défendre ye to défendre ba valeur ba temps aza vivant ou vivante to défendre ba valeur na bango natali film na biso papa Serge ndenge azana a rataka rôle te
rôle nyonso bapesaka papa Serge aepataka bato nga lobi te nga mpenza fo nasala na papa Serge émission naosala ndenge nini mpo nasala na papa Serge émission parce que lelo soki obandi kokonte baicone ya théâtre papa Serge aza na kati parmi papa Serge aza na kati ntango nazwi occasion ya kokutana na ye so ba 5 parmi les 5 aza na kati ntango nazwi occasion ya kokutana na papa Serge na pose ye kanga lobi papa na posa nayamba yo na émission ayebisi nga bien sûr ma fille eza problème te mais tala âge na ngai ma polémique na bino kosala nini komemanga na polémique te d'abord c'est normal à logique des choses nga jamais nakokovandisa mutu lokola papa Serge icone monene ebongo na plateau na nga na babotune babétise oyo besensé baoyo osala na bémission na bango ezanga tatina mais lelo fingisi ye pa Zuma na fingi pa nani pa Zuma ta bapropos Zuma ye nango mpona papa Serge aza nani est-ce que ata papa oyo aboti Zuma ana valeur ya papa Serge ata papa oyo aboti Zuma ana valeur ya papa Serge akomi te ata na linzaka akomi te vraiment ata na linzaka akomi te parce que papa wana sako azalaki na autorité ya kotangisa Zuma classe alonga oloba te ke nakendaki kofuta Minerval na université Minerval na université ezalaka te kuna babenga ngo ni au bordero Minerval na université ezalaka te nanu Zuma oyo eloba na biso akenda kofuta Minerval na université ezalaka te Zuma papa Serge amoningano te toyoka te ke YouTube ye esangisi biso tosangisi pondu na madesu tobengi yango tiaka madesu Zuma lingo kotisa papa Serge na niveau na ye te Zuma ntango oya na émission atokosa bato baotala bato conscience akosa ngo te soki ndenge alobi ke batienga na tableau na papa Serge akoko jouer te bavi yango mpe balembi yo papa Serge Kofi Olomide ya théâtre génération nyonso ayaka papa Serge bosa papa Serge soki alobi ke akitaka ntina niveau ya tegra oimagine papa Serge akoka akitaka ntina niveau ya tegra Zuma na tableau na papa Serge gaga pamba aza agita akokotala ta papa Serge te ajouer na papa Serge place nini Zuma yebisa ngai rôle nini o Zuma ye ajoua mpenza aincarner rôle a cartonné eza wapi parce que soki Zuma yebaki théâtre azalaki na succès na théâtre aya na monde ya bachroniqueur te parce que eza na odi ya nini autant na papa Serge aza icône aza valeur makambo nyonso oui eza rôle esengi bajouer na Zuma mais yo oya na TV olobi ke papa Serge aza incapable ya kojouer liboso na yo mais ntango yo olobake papa Serge aza incapable fala olobake te ngani na bana kokojouer na papa Serge te na bana obanga papa Serge aya aloba vérité ke na bandaki kobanga papa Serge parce que papa Serge ndenge aza obanga Zuma lokola na place nini o papa Serge okokojouer na Zuma te à logique des choses normalement à logique des choses ce qui papa Serge a joué papa Yomari a joué papa ya Pierrot Ndombasi a joué papa ya Belvi Kandi a joué papa ya Minika Bongo a joué papa ya bateau nyonso mutu lokwa Zuma penza na papa Serge ata yo moko oma te na bateau pe ba commenter na vidéo ya Zuma c'est que bino nyonso boza ba sans valeur lokwa Zuma normalement ba ça ba sans valeur papa icône lokwa papa Serge yo salise baje biso nyonso lelo taka ba journaliste nanu toza ba rêve to sala émission na papa Serge bon mo bata théâtre baza rêve ya papa Serge te Zuma na comédie place na ezawa te loba nga lelo Zuma na comédie place na ezawa so ka za na place na comédie ngo ya côté bata te ya journaliste te na monité ya bisanga Zuma bana ba di carrière ya YouTube au communicateur au animateur oh naza chroniqueur ayamba grani ayamba icône nini namona te tesanga icône nini ya te namona te soki nga na ye na théâtre nayambi papa Serge aza icône so nake na musique nayamba Kisi Njora nayamba ba Patrick Bekam nayambi déjà bato baza mwa likolo nayamba babina file nayamba bango na plateau nanga ya oleki bango na CV naleki bango na CV déjà normalement nayamba ba Kisi Njora nayamba ba Manike nayamba ba Patrick Bekam nayamba ba Bina File bato baza da likolo nayamba na ba Blanchard Mosaka nayamba ba Pi Roger na plateau nanga na ye na théâtre malgré to yamba na biso ba décor ilonga to yamba bango mais nayambi icône ya mboka na biso
ngana ya na actualité tosala interview à Pamba na sala interview na Davina Apwa o ba matisa Davina Apwa pendant 2 mois na miniature kitaka te on va dire CV na ngana nazana CV penda ya mulai mo alu opesaka parce que na opese oui zuma opese place ni pour Nathalie déjà on comme déjà 3 fois émission na yo ça ba analyse no ba finga yo ben oui ngana ye ezaka juste question on a posé Davina Apwa ezaki juste question ya Pamba mais ba matisa Davina Apwa miniature 2 mois mais pas yo mo po mo ngo te ke nanu comment papa Serge mo pe mtaduki ba attaquer comment que no confirmer que Bellevue aza patron nga Bianca to vivre en assemblée ngane na zaboy papa Faustin Ngombo aza patron na ngati te soki papa Serge alobi ke Bellevue kandi aza patron na ye patron pardon où est le mal mais bato ba calculer batali papa ya niveau arrivé à papa Serge na Bellevue akolo excellent ndenga kimete papa Serge ndenga azana zamu ta complexité papa Serge a fait exemple alobi boy boke koloba ke biso likolo to gumba mela mwana muke likolo nango aza mwasi apesi biso exemple premier ministre o diriger Congo le loza nani mwasi kengo wa dondona mama premier ministre baza âge moko agumba mela kete apesa ke ba valeur te apesa ke ba respect te c'est normal papa Serge azana chaîne YouTube o akota ba vidéo te asala wapi na bela production te nana za patron na ye Bellevue o to vivre ensemble au point bravo to vivre ensemble au point na mona ke réalité yango vérité yango olingo sala ensemble ça ba ironie mo robo soki papa Serge ya kondima ke Bellevue za patron na ye bon ba papa elle ko patron na bango za banani mamu te ka patron na bango te patron na ye bon to tia siko ke Bellevue za mwasi Bellevue a mwasi papa Serge alobi ke Bellevue patron na ye ba moni mabe bo ye mo zuma alobela nani sila patron na ye nani sila essence zoba do makamba loba ami ebité azako ko se contredire ye moko si kuna minute papa Serge alona de ana théâtre to benge icône to benge vieux Goliath to benge ba kombo nyonso ya valeur o papa Serge asali déjà lelo na théâtre zuma la théâtre asali ni oloza ata responsable na lelo za irresponsable mibali ya lelo bango nyonso bazwa conscience ke nga fona bokola bana zuma mbongo latikela bana bali ya matembela ke na kosomba Carolite na Stratler achachoka telisati libandi ero ya Simba papa Serge na place nini vraiment et pourtant Simba na place nini te ceux qui en tout cas là je vous dis la vérité touché papa Serge to ya mabe normalement asa exemplaire ya bisanga exemple à suivre vraiment papa Serge nenga émission na polémique eza place nini abi place bo mona nga na jouer te seke babenga nga tinga na problème na muté et na place au sol obi Bellevue azaka na ba respect makasi abenga nga papa te nani tabenga nga ya Serge mais c'est normal omoni lelo mo président junior bo ba ucho lobana eza très capital omoni ta bo sa musala fo yeba nani aza nani oyeba pe to banda na ye wapi tokutana na ye wapi ti o tokomi lelo taka imaginer papa Serge aye pa major na sima ba madame Bellevue malgré yaza mukolo ya Bellevue papa Serge oloba na émission alobi ke ngata na ye ko jouer nzonzi première scène na nga na jouer na via vraiment so totali papa Serge na via toloba te ke via mukolo papa Serge toloba pe te ke papa Serge na mukolo via peut-être ba koza ba âge peut-être papa Serge za koza mukolo na ye mais papa Serge oloba ke nga na jouer na via première scène na nga ya nzonzi mais première scène wana na jouer na via bakata nga ba couper plus de 6 fois major kuta silika mais ba Bellevue na ba vie ba ndai ko bendanga aza pe o aza lelo Serge aloni pe pour nini na reconnaître bato ba bendanga te na comme sika naza vraiment so na lobby lelo ke nga na monde ya ki journaliste na muta kochanga te eza be fort na nga moko na mayele na nga moko na ya fona sala nos boye na sala des annonces boye mais so na sala émission président junior amoni ke place na lobby mabete apesi au conseil ke ba sala boye a compléter un plus na vie na nga te na musala na nga te si ko bandima batu ndenge ni bolimba ndima batu ndenge c'est normal et juste na tunia aloba ke Bellevue kandi boye na loba lelo zuma na théâtre akoko c'était ba 15 ans bana théâtre ba 15 ans te to pesa exemple ba 15 ans exaucé ba décor ba mobikisi ba ye na sima zuma lelo bango bato ba diriger oui ou non oui
Avant de parler, il faut bien réfléchir. Il y a pas peloni non loba. Mais quand Kazuma wana kaka tozongi boye oh mokili mobimbi yebi ke mutabomi théâtre eza SB. Ba tutu ba yebi ke mutabomi théâtre mutasali le théâtre tatina niveau ya César Sila. Mais le loko yo Kazuma yebi mutabomi théâtre eza ma belle madame Belleville. Zuma. Franchement Zuma yeba teloni na ça eloko ebomaka d'abord Zuma manque de sagesse. OK. Manque de Zuma sagesse babota manango. Intelligente ba prendre en école. Mutu za sagité. Oti ko ça le côté na vie. Normalement. Total lelo ya Zuma, na kikala ya Zuma. Au préféré au wat. Parce que madame Belleville alobaki oyo père des enfants, ana musala musu asala raté malgré ayo jouer théâtre te na te misaki ata lokwa nzeta drapeau soldat. Azorata ne fils. Azorata fils ata $100. O Belleville to jouer figurant au jouer $100. Azorata $100 que boko la bana le contraire madame Belleville bana sa musala punda. Bon on est bana pesa Zuma ya ko tshela choko tina libandi. Na choko na. Bon nyonso ya ko tshela choko tina libandi. Madame Belleville wana jouer ça ya ta soldat garde du corps atteindre lokwa soldat mulongo. Banda bande la SB 600 nyonso tia libandi et telema na koloba. Apesa tableau place ni. Namona te. Apesa tableau place ni. Lelo oyo ko ni ba oya na confusion na théâtre muta tomboli théâtre lelo c'est Belleville kandi la patrona. Normalement. Muta tomboli Belleville tomboli théâtre lelo c'est Belleville. Lelo bato nyonso ya théâtre ba olinga Belleville parce que Belleville yana enveloppe akaki. Normalement. Bango na olinga bambota likasu. Amelo solo li hein. Baba no linga bambota likasu balinga ki Belleville pe aya na système ya mbota likasu ba gagner. Baba lo bité bato nyonso na obenga ba yo jouer baza ba responsable. Faut na pesa bango cacher na bango abie ba otangisa bana na ba ofutela bandako. Bango balinga ki Belleville landa bango na bambota likasu. Yango moni ke eno nyonso ekota. Siko Belleville kanda lakisa bango ke nga na meilleur nga mtu na simbi écriture na Congo ata bokiti bo mati nga nde Poutine. Iko na oto sendeni. Merci. Ngane Poutine ba uto chama télé la délégation ba ke retourner na Lubumbashi. Film wapi yango? Eke inaperçu. Pona nini? Ba to yo ba yo défendre produit na ba yo ba défendre en te. Kaso na osala publicité ya mai na tika na mai. Ndeni nga na osala publicité ya mai na mbamo na ke sala la coca publicité. Ça la publicité ya produit na yo. Ba ko sala la promotion. Yo sala promotion mai dikumba mo ke sala coca. Pour la nuit, manque ya sagesse et intelligence. Yango izanga. Yango ya la tara choisible RTL. OK. Oui. Manque ya sagesse. Zuma ndenga zana. A comme il est déjà limité en fait. A comme limité, Zuma faut ya oloba vérité que ngande mutu ba kokay ko jouer na papa Serge té. Pour yo ndenga ozana expérience moto, ozana phrase moto ou momo robinsa. Papa Serge na scène o elengisa papa Serge. Papa Serge so abandele le français na scène o koko jouer té. Ba couper ata 5 6 yango loba ke na université ba ke na futa Minerval. Donc papa Serge na yo opusa na te ata muki était opusa na te so total était na carrière si la l'équipe papa Serge par exemple peut-être na carrière ya Nzonzini mais na lelo na valeur papa Serge aleki si la valeur na niveau te aleki na niveau parce que le surtout bani au côté ba icône to côté papa Serge normalement Zuma tika sembla ko tika ba distraction nezanga tina parce qu'on a comment comprendre que au comme limité d'être aux aboyés bo finga ka nyonso bo finga si ba nyonso bo fingi déjà et tika lini vraiment et kota parce qu'on a minute on est na zabo tema ba fingi Belleville nyonso nazaka na posa na mona ba ba baza be lombe ba matisa Belleville na ekulusu ba bakaye penza ton dit ma que Belleville ba essayer ba Belleville hypocrite Belleville makolo poussière Belleville lesbienne Belleville mta osala ba cabale Belleville mta osala bo nyonso peut être kufa yende tombo maliboso ba joyer ba côté na stade des martyrs ba bakaye le kulusu po bango miteme kita skol écriture ya Belleville wana ba longola ngo pa Belleville ba pesa bango so ba okuka bokomina na ta vidéo bokomina na ta film mote ngai na osenga na bagag mais bo cha munoko bo se comparer bata bagag na bata ba film esimba te elongo nga na loba ngai na posa producteur mo fabima vraiment batie madame Sila batie madame Belleville ba botoli bango ba téléphone te oluka makambu te za likamba ko koma tala président Junior ndenga ko koma kuna donc kufa ya français parler eza écrit. Non, il y a des choses que français parler. Ils ont écrit au moins que Batebela, moi, je suis au moins français de A à Z. À tes erreurs, ils ont mis PC et papier na bic. Au kima.
tovandi na ino kiluzolo na nani wana mwana wana basali débat ola koma je suis alongoli soki s ya suka soki soki nini bakamane baseki journée mobile akomi mal à l'aise ya journée mobile mais français na munoko français parler eza écrit ce qu'on belve avec ça donc bino nyonso bo ya to sala guerre papier na biki ba okima dicté bakokima bakokima na oyebi soki bakokima belvi kandi ndenge aza na omoni mutu aza na ora mutu ana makambo aganga pamba te si mutu ana makambo aganga pamba te omoni belvi ndenge aza na okozwa téléphone boy osala na ye video yo mo mutu olanda ye mais tosala video mais soki sila amibimisi te le ngai eyo na ye parce que omoni valeur avant mutu apesa o valeur yo moko mipesa na o valeur omoni réputation basomba réputation te respect ezala pe réciproque okanga nde naza bona lingamta mankanga respecté so manqué nga déjà respect quelque chose en nani atanga pe na oyete directement na manqué au respect na oyete que acte sali na CP na ngote faut yo pas comprendre que makambo yo lobi na nga pe na CP na ngote voilà merci ko valeur mutu ava yo mutu mususu apesa valeur mi pesa na valeur mi tala na za nani pe na za wapi na osala nini ko belvi ba catégorie na ba critère wana nyoso déjà zala nango azala nango amuta makelele te yo yaka tonisa ta stade Martin na olobaki otonda tana okosoa oza capable osoa na stade Martin mobimba lobi ke nga naza nga na ta osoa na stade Martin mobimba te nazaka na ta ya kosoa na papier na biki na papier duplicateur siko to sende eza kamba personnalité na considération voilà merci beaucoup bozaki vraiment ebeli ya kolanda émission kitoko boso se pe na émission oyo tikela biso commentaire sala biso remarque sala biso vraiment bien et Pamela Matono to comme la sous émission ba to ba retenir nini et puis ba quelqu'un de monde kuna ba sala biso sinto cité donc ba to ba retenir nini na passage non émission oyo. OK, merci beaucoup. Quelqu'un dédicace na yo. Ba to ba retenir kaka biso nde to vandaka boye to ya defana ba valeur en fait. Belvique Kandi la patron aza valeur. Amona na miso ba to lelo. So ka zaki valeur te aza place o aza lelo te. Omoni à moko tant to lobaki avant de parler faut bien réfléchir yeba na yo lobani ko ya te ka obima na liboso ya monde entier ba mona ke zoom nga na lobaki mais loko lobi ezata na sensité et bike ba tunelo ko te pesi ba tu conseil te ça e bakise ba tu lo te pesi ba tu kanda biko na ko pesi ba tu kanda nga na oya na minito nde na za bo bianka na biso na komi na fier moko pona nini na yambi déjà icône na plateau nanga normalement comme na moi fier moboy président junior so lobi yaka na CV na o yamba na papa Serge parce que patron déjà zawana na yamba Kisinjora na yamba bina fille na yamba Patrick Bekam na yamba ba manike naza déjà na moi CV na nga ya likolo zuma ni na théâtre ni na journaliste asali ni ayamba banani akovanda wana ache choko butu mobimba pakoli mafuta tina libandi to na ngwa bima na choko aya osala analyse à l'écran vraiment na yebi tata mwana zuma liboso ayebi okomata bonjour papa poso ki papa oza mayele te oyebi ke bana nini ponga na yebi ke papa mayele ata ye atangi mingi te bapapa biso akala batangaka mingi te mazo sepumone mwana fo yeba kotanga yeba okoma mpo ye alongolanga soni convocation ekoko ya na ndako boye kendeke se présente na commune ya Kalamu yo kemba moko na parquet mpona nini oyebi kotanga te eza ndenge moko na bazuma oyebi na yo kotanga te salata effort bana no bakende classe batanga bien mpo bayeba ke papa bakomaki je suis bakomaki tiye va manger otangisa bana bien te yo moko otanga bien te yango akoma ntina niveau ke na université bakende ofuta minerval parce que oyeba eloko osala te en tout cas biso toyaka todefendaka bavaleur merci beaucoup na poutine de l'écriture papa Serge vanda na yo omérité oyo oza lelo bazana baactualité te bana basujet te fo basime omoni mutu oyo batouchaka oyo aza na aura papa Serge aza na aura belvi kandi aza élevé yango baotouche ka bango sa bango bana bata otouche te yango tolobaki lelo soki ministre ya culture azwi décision ke polémique nyonso oyo bosalela bata théâtre esila bango baosala tokozonga maboko po bango nde baza na bavivwa na nkombo ya belvi baliaka na nkombo ya belvi alors belvi botika bolobaki te eza mpona ye toza lelo alors bopesa ye barespect c'est tout. Elle mérite. Merci voilà. Beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange. Regarde Ngoma garçon Paris, Maya chérie na kata France Jeanne Mbosso.
Maman Gina Mabiala, je te salue aussi. La maman chérie à moi aussi. Et maman Germaine, Nakata France, maman Germaine Makiese. Maman Germaine Makiese, je te salue. En tout cas, merci beaucoup. Peneno qui nous a le hasard Simabilili. Grâce à Naende, bon, mon habitation à Bilili Boye. Papa, Victoria, mon star, Azastar. Merci beaucoup, Nayope Biancaza. Voilà, merci beaucoup, Pamela Matondo, vraiment l'invitation à Bisso, répondre en tout cas. Merci, la famille Libota Mobimba. Vraiment, surtout, Bazouli Bako, Rota l'émission, Zambalola Pambola Bino, vraiment. Merci beaucoup, na mauvais propre Jean-Paul Kaping, à ma maman aussi. Un grand merci à mauvais propre Tito da Costa. Merci à Jana Banaka, à Motema Rodrigue Bangala, en Italie. Un grand merci aussi à Johnny Lema Aquarium, qui est à Congo, 10 fois belle. Merci à Sarah Leman. Un grand merci aussi à Captain Ilunga Lisienne. Merci à Mocap. Iget Moleka. Merci à entraîneur Nanga Otombo Maniro. Merci beaucoup à Papa Manou. Là, je dis un grand merci à Nenen Zimbi, la présidente Doris Mwambani, qui sont la patronne Rosimbo International Kabobo. Merci à Armeline Itumba, Miss Margot, la patronne. Merci beaucoup à Patiti Tengue. Un grand merci aussi à Nick Bams de Brazzaville. Merci à Tonton Grosse, merci à Chaco, merci à Chico San. Un grand merci aussi à Papa Migra, merci à Judith, merci à Aris, merci à Deo, et Nokuluzolo, Adaki derrière la caméra, Papa na Victoria, mon Star Azasar, c'est grâce à Ende Bililio, Bozomo Nabanda Kunabiso. Ce qui est dans ma zone de Tokotane, à la prochaine occasion. Bye bye.